Tango tozali église nzambe eza na confusion, église aso eza na balabala. Et balabala ekoti na kati église, yoka bosoto na kati église. Beaucoup sont des branhamistes. A lot of people are Branhamists. Nous ne sommes pas des branhamistes. We are not Branhamists. Branham ne mord pas la croix pour moi. Branham didn't die on a cross for me. Si tu crois en Branham, If you believe in Branham, tu seras en enfer. you will be in hell. Tu dois croire en Jésus. Pasteur Carlos, ce qui lelo yo komi c'est grâce à Nzambe ya Branham. Tata na yo andimelaki Nzambe ya Branham. Vous êtes des branhamistes. Le londe lokola Branham a fouli bino. Lokola Branham a sali bino. Bolingo bo foute monnaie de singe. Bo kitsa kombo na en disant que boko sa ba dénominationnel que bino bolingaka Jésus mingi que Branham. Non. Chef Jordan, bo pesa ngai ordre de mission na bimana miko balade na bandotuna. Ceux qui bateau basambela na église à Branham ba benga bango banani. Ba branhamiste. Le lolo la âge au commun on peut bâtir l'église ya rigini au niveau baké au longoli nzamba Branham. Papa. Et nous on dit ça la bino vraiment. Nous comprenons qu'est-ce qui se passe? Le lolo pour basali yo ba commission yo comme na mitu comme na mbongo lingo boya komba Branham. C'est là et on a autre côté vidéo erreur ozaki ya papa na bino. Tu ba branhamiste na zone sabino. Bon ça la très attention ba débat obino botikali ko sala kana ba église na bino ko na bo sa ba ngambo ezangi tina. Bon respecter message au Branham atikela kibino bon ba na lola parce que bino ba tozo te ba tu message du temps de la fin. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienetre.com. Yahweh, Ozalina Pomo. Yahweh, Obongina Lokumu. Yahweh, Obongina Kemo. Yahweh, Yozali Zambi. Merci Balandi à Nouvelle Tendance. Merci encore une fois chez vous. Rondekita Episcopo ya Yambo. Nazo seka parce que nalandi ba ndeko na biso ba politicien bazolo ba kio biso to boy na biso dialogue o bazo benga biso soki consultation biso to lingi kaka oyo ba kosala ngwe pa ba episcope na bi episcope balandi na balandi na suna makambo oyo episcope ya Yambo na banda kuna bino. Je suis le responsable de tous les pasteurs congolais ba ono so ba bunga kanzela ngani mutu na kozongisa bango na nzela parce que ba pasteur ba bango ba pereux ba bangaka ba likolo ba vérité te et pourtant ba gira ko ba vérité tant ba te ya ba te ya koka lilo banzambe te moyembi na nzambe yemba koka lilo banzambe te. Mais aujourd'hui ba komi koka lilo banzambe chaque jour na ba TikTok tout le monde a ba délire ya ba pasteur chaque jour na ba TikTok na ba YouTube tout le monde a ma ba pasteur o kitisi kondima ya bana na nzambe. Alors, ngai nzamba pesa ki nga appel vocation pour na zongi saka ba pasteur na nzela. Et oh non so za sambela raté so akoti makamango akomi mwana pasteur yepe to recadrer to zongi na nzela. Alors bobi na mo mesano émission na biso afa banda na lobaki yango bien micro no la ta ba gante na tonga te parce que batu ba bondelinga mingi yo kaka docteur traitement nyoso kaka photo ngo piquer mutu bongo ba kisi. Ya on a bi lokola pharmalo la ezali. Na robanda kosaka ba prescription nazo komelaka mikolo na komaka ba kisi mais mukolo na koya na tonga et vous allez mabe makasi et puis na lobaki on a prometaki bino ke na wasa pe ba opération sans cicatrice donc ba pasteur bazo continuer na manki na bazo continuer na buzoba bo sala très attention parce que mukolo na koya na biloko wana boko mona makambo na osala awa na ko bimisa mutu miome awa
pour la buzoba na kati évangile. To sengi générique na régie pour to kota na introduction ya émission na biso. Bino bana oyo boza ko filmaka banto. Boka mataka ba filmage wana. Boka yango na ba Facebook, na ba Viber, na ba soko na réseaux sociaux. Bazo benga bino. Ba caméra. Ils ont la partie moko au Israël, ils ont la promesse au Israël yemoko. Ils ont la makamsu Jésus-Christ à cela qui étire le pour Israël. Ils ont la makamsu et qui est pour la nation. Il faut avoir un bon prédicateur pour comprendre un tobandi. Jésus a sali simple lévitation le roi tata onda. Ce qui peut aller qui s'appelle alva ko qui peut obambana. Tata onda kwagi parce que alors batu to alors balé le roi qui fou ba kanisa qui akei. Ezali ya lokuta. Lokola bino lo yaki otala komona ti esolo nabukan be nabukanite ngai monto na ko loba nazali vraiment na bomoyo na le 30 juin na kenaki na kati na Mbanza-Ngungu wana kusala marche de soutien ya mokunzi na biso ya mbuka tangu to jungi toza koyoka makambo ya ndenge wana mais ezali lokuta ezali solo te omoni ngai makolo na ngai ezali bien nazalaki na sositala ndenge na nazunya Susu alors il va ange poser là mais pourquoi quand Benjamin Kayongo dit t'emmène tout temps pour que l'autre il entend mais pas paix manani oyo ka pe biso na yoka azu mwana ngwambe angwe tout une piscine wa Bethesda. La Bible dit il y avait un ange qui agitait, qui descendait de temps en temps et agitait l'eau. Et le premier qui entrait était sauvé, quelle que soit sa maladie. Babou guéri par le mouvement là de l'ange. Mais il y avait un homme de 38 ans. Dieu pour son cas a dit non. Toi, ange Zéram. Amen. na changono ngamoko ngai na vaina ba pasteur o ezaki na sombeli ba diamba osombeli ba na sombeli diamba na lo ba pasteur o somo ba pasteur apesi yo mbongo oki sombeli diamba osombeli diamba azomela et puis na kati ya diamba osombeli pasteur wana ya des fois soki osombeli diamba wana mungulu ezate mungulu ezelo ba chana diamba po e matsa moi vitesse donc ayoka mo makasi pourtant on va prophétiser devant mutu donc ayoka mutu sonité abanga pe mutu te s'il faut inquibe mutu na incubation ko bimisa mutu mbongo OK wande ko inquibe ba pasteur ba bon dans l'église soki pasteur dit incubation wana za terme ya ba gender na bike na encore ma menacer sous ma case donc yo posa gender naza gender mais naza sous gender te ozala gender OK naza ki gender na bike ba to ba menacer nga sous ma case za ba gender po ba gender ba beta na ba bouteille na mutu lo ba kuluna ba soki ba bi gender za ba pasteur ozaki d'abord terme incubation ko bimisa mutu mbongo soko yoki ovana pasteur alobi ke to incuber ça to bimisa mbongo mais soki pasteur alobi ke no ki solo jijo wana seke no ki solo mbongo no ki solo mbongo so na alobi ke yo za jijonnaire c'est que yo za mutu mbongo le c'est que biso tout faut to incuber yo mutu ana tina formule ya prophétie to beta yo to incuber yo po za jijonnaire za mutu za nini je cherchais le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Je l'ai trouvé dans les morts. Merci Tolandi générique et salingana passe na koseka komona générique o batubele balingango parce que zaka titre émission nanga je cherchais le monde, je l'ai trouvé dans l'église et l'église je l'ai trouvé dans le monde confusion. Quand on a l'église, on a la confusion. L'église a na balabala. Et balabala est côté na quatre églises. Yoka bosoto na quatre églises. Malheur, mawa. Tout le temps, ba pasteur, ba tiaka le banzamba sota ne ba komi. Tane ba suki. Ba to ba pesaka ba tu konima, pesaka ba tu foi.
gloire à Dieu nzambe ozwaka ba oya yo ya malamu ba mikendela ba le muloto ba mombaya ba mikendela komona makambo musique et comme mabiso bana oyo bazo yoka te bomoni générique bota Mike Alambai oza d'abord na ba problème na esila te oza d'abord na ba problème na yo nanu esila te na ye barate soki majabu aloba nini pona yo parce que toyebi ke yo oza muto majabu metoka morasko nini majabu baza bato basantu basambelaka nzamba solo bazobisa batala sika makambo sika sko yo babiloko yo ozosalaka oza na ba problème nona no silité mais oyeko kota sumo ko muto alinga longola ba ange na lola oye côté yango lokola liteya oyo bakie ayembi bien mabeni na sali. Donc, vous allez se soutenir. Ah, Bible, vous m'avez solo. Nathan Wasuka bate à l'okuta, bawana maté na bango, vous appelez la batu na bango, on va nous soutenir bango. Mike Alambai, bima la makambo pe mon frère. Hein? Tout Congo lingyo mingi batu ba lingyo mingi, mais yo lingi bango te pona nini. Hein? On dit comme talana makam nous sera yo zala, siko bino mo bolandi makam Mike Alambai alobi. Alobi mutu ana yembi na yema bete, longola ba ange, eza nango mabete pona nini, na liziba ya Bethesda. Ange abaneko kitapona kopesa lobiko ale tangu Yesu ye moko ayaki ange azaki suna tina te longola ba ange papa wana ozala tala na yebisaka bino makam oya théologie tozana 3 cours na théologie oyo enseignaka un prédicateur tozana exégèse tozana herméneutique tozana homilétique pour ozala un bon prédicateur exemple pesi biso ya longola ba ange na makambo yo ya piscine ya Bethesda eza atana rapport moko te. D'abord ange wana bande ko kitaka une fois par an, une fois par année. Soka kitia a agité mai muto ko kita ndabiki. Alors tant Christ ayaki ko kata saison ya ancienne alliance pour introduire biso la nouvelle alliance. Ko kanisa tenenge Christ ya ba ange basala suste basala na musala. Pone babaki longola ba longoli bangona nini? Ba longoli ange na nini? Mbabika muto bande kotinda ange ye wana nda kitaki nda pesaki ordre pour que muto wana abika azwa miracle à sec non que mai ningana eza makambo wana eza makambo ba docteur eza makambo na bino te bayembi bo décevoir biso bo bebisi makambo nzambe frère wana o pese conseil ayembi ba bi ebele ayembi président de la république mama Denise tondolo ayembi makambo chinois ayembi mambebele nyoso wana vous soutenez. Au PC conseil que mon frère musique nzambe fait passer le coup mon nzambe nenge ba ya wilingonda ba yembaka nenge ba mumbaya ba yembaka nenge ba couple bulo ba yembaka mais yo siko zo soutenir dans le mal mon frère bozonga na nzela s'il vous plaît oza générique na ko na continue message na ngana zala ngote ba branamiste aw s'il vous plaît na boneli yo Mike Alambai tika kokota makambo oyo ndeko wana musique ayembi longola ba ange na isina pesa bino traitement na pesa bino ordonnance bon mais la liphorodiciel bon mais la kisi ya liphorodiciel ayemba da makambo ba ange ayemba déjà quand je serai devant les portes de la ville ayemba de ekokota biso lola ayemba makambo nyonso wana soko lingo sa musique il faut yoka ba grand ba chemin ni bango ba traça o leur wembela biso ba hihon o komeli biso tutuka luju ba hihon. Alors, tout le monde sur la générique, moi, no avatar ayaki na ye, nzoka zaka gender. Au monde moi nango excès ayaka sa sur le quoi lupemba na télé pour anasko ko lekaka minga bandolo baka ayako dévoiler ayako se dévoiler ye moko azane bato bate aka na babisi ba comment bien ba gender bato ba mela ba serviteur de Dieu ba mela minga ba évangéliste ba mela na masanga basala makambo so mabe basoka basi ba changer ba kombo ya makambo to bengaka ba komisa ngo ba ye moko tangi biloko neso boki makambo lobi ba incubation do ba la makambo na bango so ke pembe na bango yo za mosala nza ba tuno ndeni ya se quoi so be se côté de se ya mela masanga te makambo masumu te yete bozela ya kende après so tika osala makambo na biso ba soutenir tout ce qui est du mal même si bino as évangéliste as montage ba yaki na ekoya na ye. Parce qu'un serviteur de Dieu avatar a comme c'est baba, c'est impossible, pratiquement impossible. Merci na lekio parce que ça qui générique ça lo moka to betango amamba mbango mais nzambe na biso azan nzambe oyo nkuku abimisa na mpoisa ye wana zaki jenda azane bato basala musala nzamba lokuta ya babuzoba bato basoutenaka masumu bakoyaka na masumu bango kibosanto ezate bango nyonso ezalaka ba changer ba appellation
Donc bango baza ba kinkester ya évangélisation. Kinkester ya évangile. Nenge kistera sala langila, ne bango bana langila Petrus, Yebelardo, Simbelardo, Kombola. Yo mama musala nzambo yo. Batu bazo bomango vraiment. Alors, na moni vidéo moko na vandaki batine nga vidéo moko na lobaka awa makambo ya pasteur Baruti que son âme repose en paix. Batu bazo mona ngai mabe. Biso ba journaliste musana biso ko ba vérité makambo ezoko leka. Pona ko fungola bana na nzambe miso ba comprendre makambo nzambe. Alors na lobaka makambo pasteur Baruti awa ke Baruti abungi nzela par rapport à ba branamiste ndenge ba fonctionnaka. Yo lingaka yete, za mutu alifoko, bona boy. Maintenant, toza na vidéo oyo mutu na ye moko ya Baruti aleki pona koloba ba vérité oyo eza ba vérité cachée oyo bino lelo bo pesa nga raison oloba ke épiscope ya Yambo en tout cas tondimi yo oloba ka vérité totika la biso ko kombataka yo à chaque fois oyaka na ba biloko na yo ezalaka ba vérité. Vraiment naza désolé et pas ya Carlos. Hein, Carlos Baruti, vraiment je suis désolé par rapport ya comportement na yo. Biso tozote yo moni mutu soka azoya ko lobelo vérité alingi yo. Mais moto aza ko biso makamba lokuta alingi yo te. Aza ko luka ko bungisa yo nzela. Oyo moto azolo bezali bokilo ya pasteur Baruti bokilo atei mateya ya koloba ndenge nini pasteur Baruti abunga kinzela et na ndenge nini bazali ko pekisa ye et banani bande ko induire ye na ba erreur pendant que bango balingaki teke pasteur Baruti akota nzela wana me bango ba memaki na mabunga. Alors na sala ka boy na tsaka vidéo po eloba liboso po ezala te ke ngai mutu na lobi nazo kozwa ba information ya ngai moko yango toke na régie tozwa bokilo ya pasteur Baruti makambo oyo ya lobi na prédication ndenge basala tu babungisa ye nzela bakotsela makambo ezaki ya lokuta bomonaki bayemba moto braname atika basalaki na banzembo atuni lelo où sont les chanteurs babaki Branham atika nde Baruti eza pasi pe mawa batei mo bakoma na zel mobo mo na ebakati soki zaka nini yango ekomisa bango nde mwana tanga bandi makambo wana. C'est de là que l'Ifocodiciel a télémaki pona kozongisa na nzela ndeko bino bato ya beka tabernacle Baruti tabernacle bolandanga soki toyena vérité toza batu mabete to lingi nde bino mais batu oyo bazotika bino na mabe ya kobungisa bino nzela bango nde batu mabe mutu malamu eza mutu alobaka na mutu vérité. Bamsula bisinga ke no yo yaka nango na TV luka ye azande ko na osone papa mama bandeko wana bakoma na ba orgueil na bango moboye so ke luko omona ete bakaso ngo ke luke papa so mutuka musuto mona ke na boko tanga komboti akabaka bambongo na oto mona kabisu ba moto na ba $500 wana ka bato manki na bato bazwango so biso bato normal betoke kuna tokozwango te ba pasteur botika makambo oyo yango to senga na régie bo pesa biso vidéo oya bokilo ya Baruti ye moko alobi makambo ndenge nini ba montaki ndenge nini basalaki après tozu vidéo ya pasteur Lifoko boka sko makambo Lifoko alobaki et pas ya Baruti oyo ça alobaki tout pana été donc alobaki lokola ateke lokola maté na sima ko yoka ba murmure ya maté ndenge ebimaki ke mutu mo brana matika parce que atangi ba brochure atangi bible atangi malama monike et à la place bon te batika ki succession ya mutu awa parce que c'est de là que ba branamiste ba lobake ndenge Jean-Baptiste Azaki aki côté ya le venu du Seigneur et Branham pas ayaki ko fongola nzela pour côté ya venu du Seigneur. Alors après Branham mutu monso akoya o Branham atikaki c'était faux ba yembela wa banzembo bino mosko bolanda après to zonga na dodasi. Et toi qui es Maluku, tu viens me dire you come tell me que non, frère Branham, on peut les remplacer. Et moi, je vais te croire. And I'm going to believe you. C'est quoi ça? What is that? Toi, tu es à Maluku. You in Maluku. Dieu m'a dit, alléluia. Quel Dieu t'a dit ça? Which God has told you that? Et je vous avais dit. And I told you. C'est faux. It's wrong. Je vous avais dit. I told you. C'était des flatteurs. They were flattered. Aujourd'hui, today, il faut écouter Papi Lusala you have prêcher. to listen to Papi Lusala preaching. Il faut écouter ses You déclarations. have to listen to his statements.
Je pleurais Becca. I cried BK. J'ai dit, c'est parce qu'il n'est pas là. I said, because he's not there. Il fallait dire ça quand il You était should là. say it when he was there. J'ai écouté les gens j'ai écouté les gens changer. People changing. J'ai écouté les gens renier ce qu'ils ont cru il y a 7 mois ici. 7 months ago here. J'ai écouté les gens détruire Becca aujourd'hui. Destroying BK today. J'ai dit comme ils sont des lâches. I say how cowards they are. Il fallait le faire de son vivant. Au moins qu'ils sachent que vous ne croyez pas à ça. That you don't believe that. Plutôt que de les flatter, Instead of flattering him, ils l'ont poussé à la mort. they pushed him to death. Ça fait mal, hein? That hurts. Ce sont des leçons que nous tous on devrait apprendre. There are lessons that we should learn. Ils l'ont poussé avec Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Alléluia. Dieu. Quel Dieu. Which God? On a poussé les papas d'autrui à la mort. Push somebody's daddy to death. Et aujourd'hui, ils sont en train de sauter comme des boucs. They're jumping like go. J'ai écouté. I heard. Maintenant, qui fait la relève? Montrez-moi qui fait la relève. Now he's taking over. Maintenant, personne n'a Simbalingenda. Mais vous avez chanté ça the hier. Torch. You sang it yesterday. Hier. Yesterday. Hier. Yesterday. Ils ont tout fait pour que je meure All for me to physiquement. die physically. Parce que j'avais dit que moi, je But ne I crois say pas that ça. I don't believe that. Parce que j'avais dit c'est pas vrai. Because I say it's not right. Mais aujourd'hui, But today, c'est pitoyable. it's pitiful. C'est triste. It is sad. Il faut être sincère. You have to be sincere. Il faut être honnête. You have to be honest. Et Dieu vous élèvera. God will lift you up. J'ai été sincère. I was sincere. J'ai été honnête. I was- Aimez ton frère sincèrement. Love your brother Et sincerely. n'attendez pas sa mort pour parler Wait contre there lui. to talk against Non, him. ne faites pas ça. Non, Don't non, do non. Non, ne faites pas ça. Don't do that. Ce n'est pas être honnête. That's N'est-ce not pas, to be mon frère? honest, right, my brother? Ça fait mal. That hurts. Moi, j'ai écouté Papilou Sala. I've heard Papilu Salah. J'ai ça dans mon téléphone. Got it in my phone. J'ai écouté sa I prédication. heard his sermon. J'ai dit, mais il devait commencer même par me demander pardon. By asking me forgiveness first. Parce qu'il m'a détruit. For he destroyed me. Il a détruit cette église. Destroyed his church. Où sont les gens de Riginis? What are the people of Reagan here? Ils ne sont pas ici. They're not here. Pourquoi? Why? Et tous devaient aller à Dallas. They all were to go to Dallas. Même le pasteur qui est devenu pastor pasteur that là-bas. became pastor there. Mais on l'a eu ici. They got him from here. On a mené un truck, on l'a pris avec sa femme et Took toutes a truck. ils They sont took with his partis. wife. They left. Pourquoi? Why? J'ai entendu même le frère Flori Menga dire, I've heard je Brother Flori souhaite Menga même say, que l'église là soit fermée. I wish for that church to be closed. Cette église. This church. Pourquoi? Oh, Why? relève. Non, tu vois. Taking over. Mais moi, j'ai été constant dans ma I was position. constant in my position. Pourquoi? Why? Mais parce que Because je savais. I knew D'où est-ce que ça a commencé? where this started. Ça n'a pas commencé par les It brochures. didn't start with the booklets. Ça a commencé par un groupe de gens qui Started voulaient by avoir people des positions. Wanted to have positions. Ça a commencé par eux. Et ils Started ont with them. dit They say, que ces citations vont plaire aux What vieux. will please the elder. Et montre-les lui. J'ai Show refusé. them. I C'était là refused. mon combat. That was my fight. Et aujourd'hui, And today, tous ces gens ils se sont retirés. all these people, they pulled away. Cherchez-moi un qui prêche la relève. Find me one that preaches the taking over. Cherchez-moi les compositeurs des chants. The composer of songs. Même un. Even one. Cherchez-moi le petit carré. Look for the small group. Où est le petit carré? Where is the small group? Ça n'existe plus. Doesn't exist no Et où est more. mon beau-père? Where's my father-in-law? Dans la tombe. In the tomb. Vous voyez? You see? Soyons honnêtes. Let us be honest. Soyons sincères. Let us be sincere. Aujourd'hui, où sont-ils? Today, where are they? Aujourd'hui, Today, 2 Chroniques 20. Je suis en train de lire ça. Je vais prêcher ça I'm going to preach it quelques minutes avant de a few finir. minutes before closing. C'est ce qui s'accomplit. Hein? That's what is happening. Ils sont en train de se bouffer They're eating one another, un après l'autre. one after the other, Un après l'autre. one after the other. Celui-ci avait cherché son intérêt, il n'a pas For his trouvé ça. interest, he didn't find Allez, it. boum, la bombe est venue. Boom, the bomb came. L'autre est là. Ce n'est pas encore fini. It's not done yet. C'est pas fini. Nous sommes là, vous Not allez done. voir. We here. You will see. Moi, je me réjouis. Je suis là. I rejoice I'm here. Je regarde, celui-ci me tué. This one killed. L'autre là me tué. This one killed. Maintenant, ils sont en train de s'entretuer. Now they're killing one another. Je vais acheter les vins sans alcool. Je vais boire très I'm bien. gonna drink Je vais croiser les gens. alcohol-free wine. Je vous vois comment I vous see you vous how bouffez l'un après l'autre. Eat one another. Ça n'a pas traîné. It didn't take long. Ça n'a pas traîné.
quelqu'un de très important. Moto ina ya mfunu mingi. Dans ses prédications, il a dit, Na malongi anda ni tubako. quand je serai parti, Na tangu muke kwendo. quelqu'un d'autre de plus important que moi Mota kaka kuluti na mfunu na munu. viendra après moi. Ke kuiza manima munu. Je vais le dire à un croyant. Moke tubaya na mukikidi. Il n'y aura pas quelqu'un de plus grand que Branham Yaka vana muta kuluti na kulutu na Branham. parmi les humains. Na katikati babantu. Si quelqu'un peut être plus grand que Branham, Kana muta vana kuluti na Branham. ça ne peut être que le Seigneur Jésus. Surtout pas un Congolais. Jean-Baptiste a dit quoi? Je prépare la voie. Celui qui vient après moi est plus grand que moi. C'était qui? Jésus. Et si frère Branham est notre Jean-Baptiste, celui qui vient après frère Branham, ce n'est ni moi, ni quelqu'un à Kinshasa. Après Branham, vient Jésus lui-même. Le prophète de tous les prophètes. Je crois que quelqu'un allait dire un amen. Frère Branham n'a pas quelqu'un de semblable comme lui. Parmi les mortels, il a reçu plus que tous les prophètes. Comment quelqu'un peut venir être plus grand que lui et qu'il soit immortel? Il n'y a pas de 8e messager. Non. Merci Nakanisi Binomo Bolandi. Donc je ne suis pour rien. Donc si nazongi na makambo oyo, nazongi parce que tokolo kasikoyo pasteur Carlos ndenge ngala pekisa ke Carlos tikano koloba makambo oyo zolinga koloba oyo. Pasteur Carlos soki lelo yo komi c'est grâce à Nzambe ya Barut et Nzambe ya plutôt ya Branham. Tata na yo andimelaki Nzambe ya Branham. To banaye ko benga bango ba Branhamiste banda kala kutu. Lelo la age komi nango po batike l'église ya Rigini olingo bake olongoli Nzamba Branham. Papa. Il on dit nango sala bino vraiment. Nous comprenons qu'est-ce qui se passe? Shekina ezalaka na po ya manjil tuna batu nyonso bazaka nzinga debona babenga ngo église ya ba Branhamiste parce que ba Branhamiste wana bokanisa ngo te ke ezali kombo moko na ndenge ya mabe non ezali kombo ya bato bandimeli messager moko pe toyebaki ba valeur ba Branhamiste bazaki nango par rapport à l'église de réveil. Je me souviens encore une fois mukuna zaki so babengi na manifestation moko po bayana ba eta bato ba église de réveil abandako baya koyanzela mona bango te awayana ba Branhamiste awayana bata Branham pour nani parce que bango du moins na miso à l'état pe na miso biso population tout ça qui komona bango na moi bizali moko moi malamu moi ba coutrement na bango ezaki un peu respecté moi makambu na bango ezaki moi malamu makamba ko wela krisala sala ba église ko ça vraiment ezaki penzate. Mais ces derniers temps, tu comme on a un scandale. Oh, tout le monde, tout ça, on a Rigini, on a Paul Dembo, Nenga Bimaki, on a livré par Satan. Et ça, il y a un spectacle autotikala comme on a noté. Tu vois qu'il y a séparation, mais au pénal, spectacle. Tout ça, comme on a noté. Si le pasteur Carlos, Oye, au lobby ou non, Bino Bozaba Branhamiste, c'est faux. Vous êtes des Branhamistes. Le long de la Branham a fouli Bino. Le roi Branham a sali Bino. Bolingo bo fouté monnaie de singe. Bo kitsa kombo na en disant que boko sa ba dénominationnel que Bino bolingaka Jésus mingi que Branham. Non. Na yebisaka Bino tango nyoso. Nga na sala émission na l'ifoko du ciel. Ayebisanga eloko mo kalobi que tous les chansons que moi j'ai chanté ezali ba prédication à Branham. Oh, ceux qui sont des musiciens chrétiens, nous doit démontrer l'amour de Jésus, tu peux Jésus le cola il faut croiser. Vous voyez bien très bien, nous doit yemba Jésus na niveau ya ko kumbisa ye. Oh. Na kendeki na libanda na pepo. Kota la bato, ba yembela ka mokonzi ndenge nino. Na ko yemba banzembo te ko mata 800 o ya zo kumbisa ka Jésus. Les thèmes fit chanter pendant les âges. Mais insiste encore, la mazolage et les bonnets. Mais c'est quand on parle de Jésus, les divins sauveurs, les âmes sont enflammées. Alléluia, plein si. L'homme le plus chanté reste toujours Jésus. Nabi Misebino Banzembo.
Alors maintenant, na lingina fungola bino peut-être ba branamiste mususu bozo comprendre té. Et ça non seulement na ba branamiste na bato nyonso parce que Branham azaki serviteur de Dieu. Tout le serviteur de Dieu d'une manière générale. Tant que balobaka tout ça ba branamiste bokomi ko boza ba branamiste. Bozali ba branamiste. Ils ont péché té parce que ce que tu tangi na Bible tant que ba benaki batu ba chrétien ezaki nini ba monaki lolenge na bango ko vandela lolenge na bango ko zalela et ko kana ki na Christ ngo ba oh baza ba chrétien. L'image que ma pesa qui ezaki kobote bima na dictionnaire tout dans la Bible ezala ki lolenge ya batu ko vandela pe ko tambola babité baza batu Christ baza ba chrétien batu oyo. Alors ba branamiste. Alors parlons de cela tout le monde que batu bakomi ko linga ko kabola autorité ya messager na muto atinda ki. Tant nzamba atinda ka messager apesa kaye on peut dire 50% d'autorité au atike la kaye comme étant muto o yatindi parce que ko ya kaka sans pouvoir ti. Na ko pesa exemple na ba roulage. Roulage a autorisation na bureau. Alati bilamba ki roulage abimi na presse. Atoza Volvo, atoza Man, atoza Nani, atoza eloko nini. Soka te même chose stop téléma. Ozo banga ete na mukena, ete pe na mune. Kuna ko te kipa ba pakete. Ala taka tenini ya jaune wana, atie mo macaroni na ba biloko na wataka wana, soka biso téléma fo téléma. Aza roulage. Bokonze oti na bureau. Ndenge mo pe na ba messager. Un prophète, aza messager nzamba pesa pesi na pouvoir. Tango azo ya azo loba, azo ko incarner 50% autorité o ba pesi. Mais tant que vous avez un conflit dans le messager, dans le tindi, vous avez un Nzambe et l'autre côté pour la Bible, la Bible awa. Na éviter ceux qui vous comprendre ma camo, on a expliqué par rapport à Kolobake, on a la branamiste été. Mais batu on mis conseil parce que batu tout avec vous avez branamiste. Tous au micro baladeur, na bimalibanda, papa Lendele, pesa autorisation, chef Jordan. Vous pouvez ordre de mission na bimana micro balader na bandotuna ceux qui bateau basambela na église Abraham babenga bango banani ba branamiste lelo po basali yo ba commission oyo komi na mituko komi na mbongo lingo boya komba Branham c'est là oyo na otako tsa vidéo erreur oyo zaki ya papa na bino na lobaki na bino ke papa na bino akomi ko bima akomi ko luka ko sala kendeti ameka ko lobaki akitsa Branham pour atombola Jésus. Mais on raison on lika monta na sala sika parce que Branham ayaki abande côté à Jésus. C'est comme Simon Kimbangu. Simon Kimbangu bato comme ça nzambe za bato ba Congo kuna bato ba Congo na ba rasta vuvamu na dibundu ja Congo. Na mangwengele ba comme ça nzambe Kimbangu za nzambe te Kimbangu azalaki diacre soki diacre na église à Missioni. Azaki muto yambaki Christ comme Seigneur sauveur azamu Christo. Azamo sala makamna nguya ya Jésus Christ otie tembe boke na église kimbangiste ba komani Jésus église de Jésus Christ par son envoyé Simon Kimbangu alors bino boye commission nzambe mais boke na église ya Simon Kimbangu ba komini église de Jésus Christ par son envoyé Simon Kimbangu mutatinda ye Yesu. Donc besoin de ça ma confusion pour rien. Alors nous avons deux petits exemples dans la Bible. Tant Élisée a comme successeur ya Élie parce que Élie a monaki babuzoba alobaka nzambe na baye na mukilo na kena ngai. Bon nzambe autoriser akende. Abi wendre Élisée comme étant atika la prophète da Simanayo. Tant bakati mai bakei, tant comme zonga atika lié manteau. A komi na mai. Tant a komi na mai, alobaka au nom de Jésus. Avec au nom de Dieu, alors binini, où est le Dieu de Li wapinzambe nelia, oyakiti sakimoto, wapinzambe nelia. Oh, ils ont habité, ils ont dit comme nini na bino. Bible on peut tout on a simama be, tout on a simama lam. Où est le Dieu de Li wapinzambe nelia, nzambe nelia na Jésus-Christ. Ma bezo comme soki moto motindami. A comme ma combo et moto a tinda kiye. Mais pendant que motinda me eli boso a peuple zomo na ye na sima zomo na moto ya tinda ki. Tango to tanga la Bible to tanga mokanda na Matayo le biboye. To tanga Luka le biboye. Makambo Luka lobi yango nde biso tsana ngo besoin mais Luka lobi etali bisote. Yango moni ko baba frère Branham a dit Branham a dit.
Branham a dit que Jésus-Christ est Seigneur. Où est le problème? D'accord, après que le prophète Ézéchiel a dit, le prophète Isaac a dit. C'est biblique et ça problème te. Tout le monde wana. Jésus-Christ na transfiguration. Bon parce que ma docteur siko pour nga mo na matana nga likolo ma docteur. Jésus-Christ na transfiguration parce qu'il s'agissait des juifs. Ayeba ke ba juif ba croya kana Moïse. Bino bo sa ba vati bo no manza ba juif ti le kene ko ba croya kana Moïse. Ba messager nzamba timela bango. Ba tuna Jésus, toi tu es plus grand que Moïse. Tu es plus grand que Élie. Na ne kurusu kutu tanga soko kokoganga kuna hello le masa ba beso benga Eli et croyez toujours au messager. Mais bien le messager ba comme un problème ba banga mikolo so non ba ça ko incarner présence en Nzambe. Na te ya bino ndenge nini ba bina transfiguration Jésus abimisi Eli abimisi Moïse. Jésus te moto akete ya bana Israël po bazonga. Babi Eli les deux oliviers barobima ba okendo te ya bango ba bongo na mitema. So Jésus asate, yemo kutu Jésus te bango bandimité. Même ba to ndimisa bango ezali Eli na mo parce que ba kwaka na bango. Bokola mama Nzambe buzo ba boti na niveau bo ndenge nini. Alors touché verset mo asuka pona aussi salikambo ya ba branamiste et puis na sengi na régie botelanga message ko yemo ko ya Carlos Baruti. Carlos Baruti alobi biso toza ba branamiste c'est la honte. Na okaki na maya miso na kolela branam apesi bino vie. Bokona ko tambola na mituka. Ngai tango na ko kota mamba branam na ko comprendre na bi que biso pena to ande monte na bino bino bena branam on ira sopela bino pena terrain mo matika bino porto vide do so bika branam di bi ekoti. Mais biso fo bana na ba ndiko Yesu azali ya ba ndiko telengana. O sa l'église me bana mike balata 100. Mikolo mibale bana ko bala bandoki na bandoki batini bana ba mo bavana banda kutoko nyo kwa ma ti église ya wa pesa forme mais bango kuna donc eloko te brana na sa sala nyonso déjà za na mateya et puis d'autres pasteurs ba no ke ko yiba mateya brana ba so ba brancher mateya kayango to senga na régie va pesa biso vidéo bon to tanga versa suka comme ça to clôture ba branamiste na zo sabino. Bon ça la très attention ba débat obino botikali ko sala kana ba église na bino ko bo sa ba mbeza ngitina bon respecter message au Branham atikela kibino bon batuna lola parce que bino batoza otea batu message du temps de la fin mais na minute bo bini nzela ba ko ba mbeza ngitina ba confusion ba division ba séparation etali bisoté to ça besoin makamate Branham Jésus égale à rien to moni voya batu babimi nene basala pe na kimbangu bamusu ba na kimbangu Nzambe bamusu ba na pe Branham Nzambe mais Branham n'est pas Dieu. Branham azali disciple ya Jésus-Christ ye mutatinda ki botanga ba branchir ezali noir et blanc. Are you really Christian? Tous les branhamistes. Oh, you're a Branhamist. Beaucoup sont des branhamistes. A lot of people are Branhamists. Nous ne sommes pas des branhamistes. We are not Branhamists. Branham ne mort pas la croix pour moi. Branham didn't die on a cross for me. Si tu crois en Branham, if you believe in Branham, tu seras en enfer. You will be in hell. Tu dois croire en Jésus. You must believe in Jesus. Tu dois croire en Jésus. Merci la régie. Par rapport à la vidéo, il y a pasteur Carlos Baruti. Je pense que ils ont gâté mon loba. Binomo ba ton message. Bolandinga la Pointe Noire. Bolandinga partout, hein? Bolandinga na Benin, Bolandinga na Lubumbashi, Boyoki, ndeko na biso Carlos Baruti. Avant de Branham, frère Branham a dit ça sousté. Si on va pas s'en être ça, ce comparaison à Branham na Jésus, non, il y a pas match. C'est Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Même Branham a bien haut, il est pas terre qui en haut. Alors tout temps exode parce que mon mamanza mais ça la langage moko oyo soki bino peuple de Dieu bo comprendre ngote bo banokota na ba confusion mo ezangatina. Là où tozolo ba liloba Nzambe, il faut monter à la connaissance pas à la sainteté pour comprendre makamito tolo ba polelo et bien ba tulelo ba sambela susté. Ils n'ont pas la connaissance. Ba la connaissance te bango problème ngezaka ke bon. Yeso ba ki ngo mitema mabanga baza ba incrédule. Nga ba tobele so na talega o incrédule. Mitema mabanga. Bango Jésus ta sali miracle siko asa wana molimo Belzebul. Attends, mon aveugle, aveugle, est-ce aveugle, est-ce on a aveugle.
azaki aveugle balandi ti mpo bapara na ye omwana bino estce bino mwana babi mwana biso ya mokolo ye wana botuna ye ti mwana bango bino moto yango bolingaki te makambo nde bolandala nango mpona nini eza na moto moko ta koka na ezuma si ya meme maome ava kufa alobaki yango isa abengaki isa abi eya motu motuna bamusulman ti eya na motu moko asala bamiracle kokana na isa meme maome akoka te meme buda Jésus-Christ le Seigneur des Seigneurs. Alors vandi, oso ba omboka oso bonga te pona bato bazo sambela, Yesu yo. Makambo na bino buzoba na bino bosa ba politicien bazo bomba mboka za na rapport na Yesu. Hein? Eza na rapport na Yesu. Yesu ayaki pona kosala bokonza likolo Pilate atelemisa ye na jugement wana bandiko tuna ye. Yo za mukonza ba Yuda bina zali mukonza ba Yuda. Abi Yesu sakana ngai. Hein? Bokonzi za nde abi bokonzi na za awate za likolo Nouvelle Jérusalem ekokita na mabele bokonza mokili oyo ezanga reconnaissance ya ba ingrat ya batu mabe ale ba pasteur musu ba komokote batu biloko mokili po na kovandisa batu na mokili eza na loko te papa ato zunyoso ba kote likutu bakole champion biboto makofi ba banga te hein bongo siko to kimela wapi oh Nouvelle Jérusalem kuna ko ibe ko sa te to kolia na lola na wolo wana coupe buluba to kola muka na wolo to kola na wolo na mboka yango na miziki to na ngo bezo yango wana ezato ya longola ba mombila yikwa kutu longola ba ange oh Jérusalem mboka ya sika etongami pona babulami kolela te nzambe o pasi te o minioko te o mboka yango bato balimbola liloba nzambe oyo longola ba ange atanga na verset nini toloba te na lobi ewe mukuna na lobi Exode totanga Exode poto conclure émission na biso Exode 32 bino bato bana ndaku botanga elongo na ngai Exode 32 verset 7, nous lisons au nom du Seigneur. Awa Moïse a quelque chose 10 commandements ya Nzambe. Pendant que Moïse a quelque chose 10 commandements, Moïse a oumeli mwa mukie. Ba oyo batikalaki bakanisi ke Moïse a ke libela. Ndeko nanga ozolanda ngai ba ke Yesu akozonga. Eza na pasteur Isaac azawa azoka nga te akalola pe lifelo Yesu akozonga. Lola eza réel, lifelo pe eza réel. Aoumeli kuna baramasi babiloko tabaye bandebisa nani Aaron nyoneni ndekono Moïse ngwa ka aoumeli kuna zuko tomoni neta kozonga ne suste likeza susute tozonga na biso toke na biso kaka to sala vodo désolé makasi basangisi ba chaînette babiloko bazaki nango basali vodo bandiko yembele bani bazonga na Égypte ah Égypte ya pasi Égypte bozaki bosala main d'œuvre bazofuta bino bola muka 6 fimbu bozonga kuna nzamba kangoli bino ah bano bato nzambo yo tala vio zaki na ngozaki na pasi mobolo zaka na loko te nzamba tombolio mais lelo fingi nzambe oyini nzambe yo oyini nzambe tango bakei baumeli Moïse aumeli po Moïse akendaki na Josué baumeli kuna ali bango batikali basali vodo bandiko yemba bandiko bina oh Moïse oki makelele mobwe Abinozo connaît makel nzamba abise Moïse yoka mamzamba binaye. L'Éternel dit verset 7. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ton peuple habite ton peuple. Toi kenaka ne ba pona Bible langa lingala babaki batuna yo. Nzamba abisi Moïse boye. Moïse kende kuna kita keta batuna yo. Si on a contexte oh si on va dire batu bazaka no baba bandimi baza nzambe to ye mosko nzambe ko bandimi azo sa Moïse ki etala batu na yo batu no oh uti ko bimisa nana bimisa bana Israël na bombo eza nzambe mais alobi na Moïse ke batu oh yo bimisa ke ça Moïse te mtabimisa ki c'était Dieu lui-même parce que babi nzambe ma nzambe babi ngamo na okita to na bimisa bango mais azo sa Moïse ke tala batu no par rapport à quoi par rapport au travail oh ya salaki ya okende ba pasteur ba salaka bana musala Bible le biango na nouvelle alliance abi ba ko mema fardeau ba am na bino nzamba ko tuna bango milimo na bino parce que ba sa ba bateli ba mpate ali siko bino boli na bosa neti don ndebi soto ba zoba to tanga te to Bible te abi kende tala batu na yo ba sa corrompu ba si ba baby ba liembuma ba komi ko ba zonga na Égypte ebita Moïse tanga kita wana bandeko nanga
Ako azaka mutali kukuma afasha na nemo bamba biko malbo na beledi. Et puis taba ventile oyo. Surtout moko mona ngafo azaka mukongo biyo mukongo bakanga yo ba Congo. Mboka kitoko bezanga aéroport, bana aérodrome. Tala mboka ba Congo ne kota mbongo mais baza tena eloko malonga kuna ka po Maréchal. Tala nyonso baza kuna banganga ka babima kuna bakikukusa ka kuna ba mwanda ntemi bakipa mvita ba soki ba mangwengere ba tata wonda kaka kuna. Mais quel est le chose à développer? Même Fifi Masuka, maman Fifi Masuka, l'ouala ba lekine bango. Mais combien ba Congo kotsaka? Soki to lolu bongo to lo baté. Abi kene ta la batu na yo. Moïse a regretté le bi bo apena batu te bino. Nzambe nyonso saleli bino akatisi bino mer rouge. Combien de kilomètres de marche? Mais tala le bozo futa boza ba ingrat bino bato ba ingrat. Yo mtozo la nangoza ingrat. Mise chrétien ingrat. Pasteur Carlos Barouti ingrat. La soukia, tu vas tenir prochainement. Tu vas le à ma église de réveil. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo, logo, na mêlé logo, mais le logo est à ma baie. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a ma bête, ça les langues pour la maman. La célibataire de l'ingénieur. So maga boma mukolo bala pota mzo ba produire en soute merci bien-être yango yo lukango benga ndekonanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de jour bien be moroïde banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement il y a break de break donc il peut son fonctionnement il y a bien. To comme ba Congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et local. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, boningo mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na e pour bo benga pour bo zeloko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Mais bah on mêlé en avant kende obima o mélango ça des jours à tabater le loco moi cuire mon corps c'est bon oyopé anti-poisson donc ce que ata isa la kati et longolango alende le mikolo somme n'habiter mindela ngo ba pese biloko ba udia po biloko ngo bendeza solo mikolo ba tchaka poisson à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit en wana y anti-poisson oyopé anti-poisson. Donc, benga alendele à partir naïe aïbneni oué aux anges. Nous amenons pas molabino, mi batte lamboke comme biété, batwa comme la jalousie, oyo tozo comprendre des souté. Bana mike bazo kufa, mikolo bazo kufa, ba otiana bana bébé ba poisson. Donc, toujours zala nanti na ondenga na ndako, c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kosunga. Fondation Alendele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To wana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alendele. Kanise loko. Eza yondolo bakie, ozanzambe ya bana bitike, yo mokolo bakie, osungaka basi bakufela mibali, pona nini pasi ya boye onzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous. Pour votre famille. Que Dieu vous bénisse.